Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonsoir. Bana monde entier, bana poto, bana partout. Bolanda biso na moment oyo. Quand tu me sens au Sabino Congo Température. Tozaka pour la bino pour la information penza. Borataraté. Et bande non tisuka. Toza na morgue ya clinique Ngalema. Pour na ebembe ya Jonathan. Donc ebembe Jonathan zo bimalelo. Ne bo moun toza na bino penza ensemble toza. Donc bozara on dirait bozate mais bozali. Bozana bino na musika mais bozolandela ngo de près. Toi est-ce qu'on a morgue ya Ngalema. Kala mingi te déjà ebembe ezo bimakandi bozomona. Bible kote bisi biso to lena bango bazolela. Ikambo zo aka batu. Ambalo kwela ki pa fabrica c'est kweli maestro. Et on ensemble na bino. Ne katine kila mna bino misala on pesa. Naza donc suivre quoi. Exaucé wapileshi wapi différence ya la modiété c'est quelle rapport ya utavoja kanisa ta maleki ya utavoja kanisa maleki batikale
Sakana la chemise. Ataye basukile no soso bakona wenze na zambo. Na kote. Hallelujah. Oula salut. Poussez-vous pousser la télé. Tata.
Mwana mboka boni wa bien maman la biso tomonyo awa na Olandi mwana bino ndeko na bino Fabregas lelo akufeli pasi ezani ne puis oyebisa bato nini ba bazala ta mususu lokwa mwa rankini moko ezala biso bango kuna te oyebisa bato nini po bino ozala dei na maison mère dei ezame otiki na dei kuna maison mère oye kolanda na no Fabregas po nini sale otika ya bino ya namboye. Oui, parce que Fabregas se comporte très bien. Aza artiste mongo, aza na rancune et aza poli, aza a savoir vivre na ba mikolo, na ba tunion surtout. Raison pour laquelle tu es landé parce que aza toujours attaché na wenge musique à maison mère. C'est un peu ça. Donc message non un message à condoléances. Il y a Werasson le roi de la forêt, a présenté ma condoléance na famille biologique à Fabregas. Artiste Jonathan
Puis la famille artistique, il y a Jonathan dans Fabrigas, Light Music Mobimba, orchestre naï. Si le programme il y a des maison mère, non le bimité et bimito programme les andéni pour que mon oboé. Voilà, biso pe neto sur la boue. Matin on a biso pe bimi donc ebembe acrobate na biso bimi et ça na Petro Congo. Ndé na za kutu na okende kuna. Soki nga na yaki na iga pona représenter orchestre ainsi fait donc na qu'est-ce que kuna. Malaba mi balé misatu na bateau bazala rata bozala problème na mninga mninga zu passe à l'obité wana za bango. Moi conseil muki. Toute personne est faillible. Donc liwa eza mutunyo surtout. Les leus bango lobby ekozwanga ekozwayo ekozwa mutunyo surtout azota la biso. Pour dire que tous alaka na bolingo. So lingo ba valeur ya vie kende na ba morgue. Ndo ba valeur ya vie. On comprend? C'est un peu ça. Merci beaucoup puis Roger. Donc oyo sali bien. Bonjour bien affilé. Bonjour. Mes condoléances. Hein? Merci. Comment on a bien affilé boy? Na Jonathan, relation avec nini, bozaki na relation nini pour lelo, comment na yo banda nga nazo mono banda na morgue ozo lela trop et puis ozo ko lobate mais tika na réussir yo lobata moi muke. Bozaki na relation nini? Jonathan, il était vraiment un frère pour moi, il était tout pour moi. Donc na habité sur na lobanine. Na habité sur na lobani azalaki na habité. Omoni po batu balobanga balobabola moi mutu so akufi. Asape mutu ale na mabe na ye moni ale pe na bolamu na ye mais na yebite so na koloba nene azaki mutu mo boy na yebite atiki biso ndembangu atiki biso mbangu en tout cas pas ses en motema siko na bato bazolo bake Fabrigas ndali Jonathan webisa bango nini nzamba limbisa bango na sabanga nzamba limbisa bango et puis na otuna bango question moko avant maestro azala na musique bato bana kufa te. Non, tout n'a pas question. Avant maestro Azala, la musique à monde entier. Avant maestro Azala, les musiciens ont fait un groupe. Mais bien, Philippe, Jonathan a abilité, puis Malamoka, vous avez koufi, on a et ça m'a passé. Vous sacrifiez pour l'album, tondeni. En tout cas, la limite, c'est la photo publiée au monde entier. La limite, il était malade. Biso a tout parce que tous aranae. Ba quitté. Oui, baroza circuit à Koufi. Mais biso tout ça qui naie, notre frère il souffrait déjà depuis. To mekio to koka ko sala, mais ça a pas tenu. C'est Dieu qui donne et il peut comme toi récupérer. Donc na habité son rôle banine. Moi na tiki moi na moi. Pona batu oyo bazo lobake to lekisi ou to maestro lekisi nzambe na likola limbisa bango. Et on na bandeli sukotuna avant maestro azala na musique. Les musiciens ont fait un groupe Moussousou. Ba répondre kaka. Atiki moi 6 mois n'attendez. Non, atiki moi naté. Atiki moi naté, azaki pe célibataire, elle est mariée mais azanga une copine té. Ouais. En tout cas, on le bamingi té père son nom Jonathan Likompa Linda Lik. Nzambe azana esika kei ezatan. Donc ezatan na ekoki, nzamba moni ke fois kende biso pe tout et enseigner biso kaka ke na mokifo dans na bolingo ata biso ne to beta na orchestre moko be photos na bolingo po nyonso auto welela to tika ngo. Merci. Merci beaucoup. Moussale Salama tozo kende tozo mona kaka na moni DJ appelle masqué à la Brazzaville mais na comprendre ta zawa. Tu n'es quand même koyoka relation ni na za na Jonathan pour kati si Brazzaville a etia. DJ appelle masqué. Bon. Ouais, très bien, à l'aise. Mes condoléances. Ouais, merci. Merci. Tous les rage, Jonathan. Où ta Brazzaville tia wa pena mo relation zandeni na Jonathan. Ah, plus qu'un frère, il y a le bagou tu as tes soucis quand. Soucis. Jonathan ama trop. Nga kuna be mo sono boyo me mo ya bagambo pona soucis. Amo belé pona nga. Mais on reste en malade né quand même. Na yebi de pas bela na yebi. Na zaka na yemutuna nga. Si comme ami qui Fabrigas ndali pour l'album. On est concerné mouton à l'obion. Oh, Zalaïba qui n'est pas un balai na Fabrice pour Fabrice Alien. Il y a un mot qui est candé à l'eau. Jonathan comme généralement dans l'orchestre Fabrice Alien. Il paraît que c'est pour moi. Il paraît. Si on a besoin d'informations pour la bine. Il paraît. Information on a ce qu'il paraît. Il paraît.
wana dit appelle masqué alobi to lukaka ipare to yeba ipare ngo seza ndenge donc biso toza to lukaka ipare to yeba donc toza kaka na kati ka ya maman to lukaka ipare mais nde bible lobi to lela kana ba bazolela donc mon ami à moi musée Katalai donc bote no yango wana bika eza to na kata pasi kaka ezolekela biso donc to na choité dani mayoko musala kaka musala na ngaka yango nazosala donc biso ki yango te mystique forcer le mukuna donc ko bosa na yo te tala yo za wana mo appui no sala biso bien quoi donc la patronne maman Rosette la fleur yo mo biba no basala donc on sala rande do senga quoi na zaza no aka nazo baluka information eza nango donc Congo température information banane bande tina suka ngana bino to zana bino monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,